président Angola y est à côté de l'Union africaine, pour être président en exercice. Ça veut dire qu'il y a cause de la deux processus, soit à Luanda, à Nairobi, se commis à Nasenae, et que en tant que Mutuazo, mais Mama Solo, ou bien on va bien à le cas solution entre la partie Nyonso, à la médiation. Donc, Azan a droit à cause la proposition. Azan a droit à entreprendre initiative, une démarche pour que ceux qui ont monde qui vont découper sa solution. Alors, Ayamba qui me cause un beau canet le biango, a ébissé que à l'India sala bengewana. Alors, biso to lobi ne to vi ko boyate to vi ko ça été to couper que ça est to lobi OK toyoki que au Kenazela wana que de ma proposition sali toyoki tout simplement c'est quoi to comment on a ndenge makambo nyonso ekokendi donc on biso to lobi ne malwa en français to prendre acte. Et puis, tu commences à suite à Makamino Swana. Mais, biso tu fais quand même la position na biso ya bandeli. Tu changes tu lobby que biso tu un processus mibalewana. Et processus mibalewana, ils qui peut valider na sommet au chef d'état nyonso ya EAC ou bien SADC. Tant que tu na Dar es Salaam, balobaki que to koti sa processus mibale au ya Luanda na Nairobi. Ce lobby que na Luanda, tu peux discuter, il faut discuter na Rwanda parce que Rwanda des agressé biso. Alors, processus mususu eza en place, eza au ya Nairobi, où est concerné groupe parmi nyonso. Et Walande tolobaki que tokosolo la na 23 to etrel position wana et aussi eza makambo résolution pe à Nations Unies lobaki ce qui botangi bien résolution wana 2773 et Nations Unies yango pe lobaki il faut tozongela to relancer processus en Mibale à Nairobi na Luanda. Donc on espère que na ba discussion na ba démarche noso mokonzi Angola azozwa processus en Mibale et ko zonga. Donc pour l'instant on ne fait pas des commentaires to lobby toko résolution il y a ozoloba ya conseil ya sécurité 2773 to 2773 ndenge na bato ya France balobaka ezosenga batumbuki ya M23 na batusungaka bango mampinga ma Rwanda balongwa na mabele ya Congo ipai bazwaki soki masolo makosalama ekozala te pona yango. Bon, toujours espérer parce que vraiment résolution en lobby et ça que va se retirer sans condition d'abord. Une résolution est claire, donc retrait sans condition à troupe il y a Rwanda, il y a un pinga à Rwanda, dans le territoire congolais, il faut d'abord se retirer. On a déjà étape moko munene pour que tout soit kimia. Sinon, solo msusu nege to lobby, convoquer Angola 18. Tokota niveau ni RDC et qu'on se représentait kuna, donc pour l'instant on ne dit encore rien. Et puis Tokoyoka. Les médiateurs ont a convoqué à Benisi Batou. Tokoyoka to lobby que to prendre acte et puis to comment la suite si qu'on est au Salema. Bongo batwa M23 lobby bamisi communiquer balobi bon bandimi kasi bazana mwa komitungisa po Kinshasa zai koloba bakosola bangote kasi bazoloba soki masolongo sala maisengeli Kinshasa pe loba to pe mokonzi mboka loba na miso batu nyonso etandimi pe kokende solo la makambango. En tout cas, tu peux répondre bangoté. Négato lobby pour na Euroyo, ils ont Angola des convoqué biso, ils ont Angola des faire biso par na ba initiative nae. Pour l'instant, tous on a des médiations. Tous on a des lignes makamozo qui est na niveau de médiation, na niveau Angola, na des lignes comme ça makamozo non so et Salema. Donc tous on a commentaire te akusala na patouana. Bongo tomoni pe lobby ezalaki na sommet to pe likita il y a SADC mokonzi ya ekolo Congo démocratique ezalaki sommet en visioconférence donc virtuelle na suka nango yokani balobi sikoyo mampinga to pe armée ya SADC et longwa na mabele ma ekolo Congo démocratique mokonzi ekolo Congo démocratique azalaki wana azui makambo yango to loba ndenge nini. Bon, il faut quand même que le bac dans le contexte et yokama ça peut se comprendre parce que boyebi que boma qui soldat ebele ya SADC même ya MONUSCO kuna na Goma et que rapatriement est compliqué on moni soldats nous kuna même corps kobima évacuation rapatriement pas bango est très compliqué donc je pense que
après décision en Troïka, le BIC c'est mieux, ça a d'abord très progressif, Malembe. Donc, ça peut comprendre une décision, Anna. Et ouais, c'est Pélissi Bisso, c'est que vraiment, SADC et continuer à soutenir Bisso et le BIC continuer à soutenir l'intervention Nyonso. Na cadre, oui, à cause de Kimia, na Mboka ya Congo. Donc, et c'est vraiment ma condoléance. Na Sud-Africain va perdre ba soldats na Congo, na pays msusu et que donc tozana na pacte moko tozaka na ba pays membres non sur SADC, il y a défense mutuelle. Donc ceux qui mboka moko ils attaqué mboka msusu et ya kosunga. Donc pacte wana ba rappeler ango na communiquer. C'est ça qu'il faut que batu baeba. Donc ce n'est pas fini, ezaka une étape par rapport à évolution makambo. Ba pesina no mokolo bakobanda ko longwa malembe te to nini na sommet ango po batu baeba. En tout cas, sommet Balobir est très comment dire, acté, hein, partie membre non so. Oui, et cause à la progressif, donc petit à petit, ndambu, wana isa bango, isa organisation na bango, voilà. Voilà, to moni, tu andré koloba ke, olobi makambo ya Joao Lourenço a commis mokonzi ya Union africaine zali suska na niveau ya jonte makomi ya pe azasi koyo mokambi to motambwisi ya ba facilitateur ba médiateur nyonso engelo banini ba sangisi po baki ba processus za ko séparer mais ba sangisi ba processus wana nyonso te ya komi mutu na yango mokambi na yango. Normalement, ils ont parce que le processus nous sommes allés, ils ont assez quand même, on va dire, à l'Union africaine. Il y a comme une président d'exercice à l'Union africaine. Pour l'instant, Azo agir aussi dans le cadre de la médiation parce qu'il y a des médiateurs. Donc, je pense que nous, tout nawana, et c'est que les Bokenekoutou n'en plutôt médiation, Bokenekoutou n'a plutôt côté Angola. Mais en tout cas, biso, Tokanga, il y a deux processus. Soit là, dengue résolution Nations Unies lobby, dengue pe sommet oyo, il y a cause ya mboka ya EAC na SADC balobaki na Dar es Salaam. Donc voilà, comme je dis pour l'instant, dengue est bandit dans noté, total dengue makamuno se zokene. Mais tout ça la confiance à mokonzi ya mboka on a suite ya makamuno. Tomoni pe on dirait bato mokili molongo bayokeli neni président topé école Congo démocratique pesi bazo continuer ko pesa bitumbu na Rwanda. Voilà, vraiment, ça veut dire que le lot, mokili, comme il monde dans Makamuzo, les Kana Congo. Pendant longtemps, tous les Kogang, à l'est désert, tous les Koloba, Makamuzo, les Kanamboka, sanctions, les moins timides, condamnations, les moins timides. Alors, les lots, c'est pas que sur le plan diplomatique, les années, Bafongo, les Missou, les années, comme il ça là vraiment, comme on a et que Balingi, Makamouana, nos soucis là. Alors, Awa, Tobandi d'abord aux États-Unis d'Amérique. Donc, depuis, administration a 30 pays des bango babandi penza ba sanction botumbu sanction eza botumbu et bitumbu voilà tout le monde va sanction tout le monde bitumbu bandi na États-Unis on va sanctionner James Kabarebe bazana nililo James Kabarebe baza officiel rwandais baza officiel na gouvernement na Rwanda donc ça veut dire que ceux qui va sanctionner officiel il y a gouvernement à Rwanda, ça veut dire que comme ils ont Rwanda, parce que quoi agir de mon côté. Ça veut dire que sanctionner était en tant qu'individu, mais sanctionner était officiel à Rwanda ou a joué rôle moko, a joué rôle moko makasi na makambozo le kana na partie à Congo. Donc on est très bien, ils ont avancé. To équiper qu'à partir de la semaine prochaine, Union européenne peut évoquer pour sanctionner bateau, bazotia trouble, bazotia bazat créé, bazan un rôle munene na mitumbo ya est du pays donc tous ces pays mususu balobi ba stopper coopération ba stopper aide na Rwanda bobi ki Rwanda ivaka mingi na ba aide il y a ba pays étrangers Allemagne istopaki France P récemment France P ba annoncé que ba suspendre ba projet belé bazaki na Rwanda boyoka ki pe Angleterre donc ça veut dire que makambo ezo évolué très bien. Ça veut dire que les lots qui les ont et que nous devons espérer vraiment que les sanctions soient pesées mingi makasi comme ça Rwanda comprendre que Oroki continue pendant la bamboula qu'on envahir pays na ba rébellion les lots créés CNDP les lots créés M23 lobby créé Ntebusi donc tout le temps aux ORACO
envahir est ya Congo, mais biso toyebi que oyo ezointéresse Rwanda na Congo eza plutôt richesse na biso. Voilà. Matondo mingi ezalaki mama Tina Salama molobeli ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique.